Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes bel et bien sur la FM Télévision, votre chaîne partenaire, votre accompagnement de tous les jours. C'est la FM Télévision, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de la tranche FM Exclusivité, une émission bilingue qui reçoit pour vous les hautes personnalités du pays pour vous permettre de vous démarquer. Venez à la FM Télévision, venez parler de ce que vous avez fait pour les pays, de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez apporter pour la République démocratique du Congo, notre chère nation. Et ce jour, nous avons l'honneur de recevoir un éminent Congolais, c'est un sage, un chef coutumier, on l'appelle en lingala Kumu. Azali nkumu ya mboka, azali na boanya pe mayele ya ko partager pour mboka nae ekolo nae République démocratique du Congo. Yo pe mutozali kolanda biso mayele na ko bomba ngo na poche pesa yango bay o bazali kolanda yo ba mboka bayeba eloko nini osala eloko nini olingi kosala pe eloko nini okoki kosala pour que mboka na biso République démocratique du Congo ekende toujours liboso pe emata toujours likolo na yango lelo ezali surprise te parce que boye billet azali bongo directeur ya bureau politique ya Bundu Diamayala o ezali parti politique ya Fene Mwandansemi azali pe président ya fondation Sita Tonizeno azali lisusu président ya Union nationale des chefs coutumiers ya République démocratique du Congo ezali bongo Nkumu chef Sita Tonizeno tozali na esengo ya koyamba na plateau na biso chef Sita mbote na yo mbote mingi na d'abord biso bakongo avant banda koloba il faut se présenter. Oui, na passion dingisa comme nanga Sita Tonizeno Sita Tonizeno sina lobaki yango mutabota kate Sita mutabota kate Tonizeno eza soni na bino mais malheureusement moi ngai na bota bana 10 donc oza citaté donc naza citaté si na bota vraiment naza manyanga parce que naza manyanga naza mukongo luozi eza na province ya Congo central donc collectivité na biso ona ngai ezali Mbanza Ngoyo ezali na territoire ya Luozi. Mboka papa na ngai Mbubu. Mboka mama Kinzondika. Tozali batu ya Ndamba, Mfumantadi pona mabele et papa Bwende. Donc papa na ngai ezali Mfuma Bwende. Vraiment baimbo kabalandi o malamu chef Sita Obandi masolo ya politique parce que balanda ki yo na émission précédente to sala ki na numéro eleka ki ya FM exclusivité bayoka ki yo okota ki masolo ya politique tango zaki très jeune et loko nini vraiment et suscita ki motivation non pour que okota na politique pe o évoluer mingi na parti nini bayeba yo malamu na jeunesse na yo omoni biloko mususu la nakamakela. Ah bon hein? Oui. Na poto sokoza médecin te olinyo ke nekosala médecine bako compliqué yo. Soki na famille na bino ozaki muto ndekote moko be papa na yo nokote asala droite so koti kuna bako longola yo na poto na Belgique ça bazola na ngai le savent c'est comme ça. Ngai papa na ngai azalaki secrétaire ya comité sectionnaire na Kimpaka na Seferi na biso. Donc papa nanga zalaki un bakiste. Mais tangu toyeko na yeko kola. Bona zaki nanga muta vita ngai. Donc zaki plus kolinga sport na jeunesse na yo. Mais Franco Luambo Makiadi mutayaki kozonga na makala. Tukozonga na lisolo wana. Vraiment. Pourquoi Luambo Makiadi azwinga na lukala amemanga na Kisasa. Yango pe ni makinga na IDPS parce que tozalaki na seti fondateur mibale na IDPS ezali Mbuta Bernard Kwedi papa de Yuka Jefire wana bazalaki ba membre fondateur copté au sein de l'IDPS. Maintenant papa de Yuka azalaki Vita Club
toza kokutana ye na entraînement. Après mokolo mosusu alobi na nga o petit nga nazalaka na parti politique. Oh. Parti politique, quel parti politique? Oh, IDPS. IDPS. Ah non, tokende kuna parce que bazaki koluka batu oyo bakoki kozala na courage ya ko multiplier lettres adressées par M. Mobutu il y a 52 pages. À un certain moment comme bateau, bazaki nano impliqué te, bazaki na ba difficulté ya kosala ba photocopie ya ba lettre wana. Ameminga pa ya président Tshisekedi. Ah, si tu as une bonne équipe, côté de mon équipe, est-ce que vous êtes courageux? Mais, wana question, il y a Liboso, président Tshisekedi a posé question. Président Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vraiment. Est-ce que vraiment vous êtes courageux? Ngambe naza courageux parce que le coup la scène a commis nandaku na yo, cela veut dire que naza déterminé. Et Bangsa Kyote, il est tout jeune, au tina mambo sport directement. Quand on était Tshisekedi azaki na moto makasi nde bakino balobaka tout na moto na wana. Bongo Franco yaki kozwanga na lokala nazaki na moto te. Na yebisi yo ke mama oya botingai bakangaye na ba belge parce que leki nanga wala nangai Albert. Tango akufi 2 jours papa ye pour azalaki diacre. Na mboka parce que biso na luoze na kutimi na biso soki mwana kufi bako kuna yete foko zela papa na ye bake koluka papa aye azui ebembe akoti na ona chambre abengi ngai to koti na chambre lero wana nazaki na âge ya 12 ans parce que mon biso na Kalaba Congo bazaki kokolisa bana mwana fo akola mingi avant mama na ya zoazemi. Donc tous les cas biso mibale. Après assemblée no côté ya papa azaki prophète. Bazalaki parmi batu oyo bazaki kosambela pona mbuka ekota ezo indépendance na mboka oyo. Parce que abako azalaki soka assemblée soko avant la décision azaki na bangunza na ye oyo bazaki kosambela pour que bazo indépendance. Alors président maintenant qui se dit à Toulingaï, mais est-ce que vous kokoka? Parce que vous avez des politiques bakangaka. Gaïbsi papa. Non koka. Premier devoir, albinangaï, votre document na biso awa. Est-ce que vous avez la biso 10 exemplaires? Gaïbsi des problèmes étaient comme nazaraki comptable. Subordonné na finance, pour nasala na finance. Après, nazalaki na président. Les rois na président na biso vita azalaki président Franco, mais Nzulama Muleka azalaki un grand vita clibien. Donc tangu tosisi ko solana ke na document wana pour que soki na sali ba photocopie lobi 10 na koyela yango. Et ba photo oyo tozako kabola mingi ba photocopie mingi. Oyo bazwa chance ya kozwa ngo me mingi ezaki kosala na bureau ya Albert Muleka wana mutu kozonga na États-Unis po ya tanga kikuna po Albert Muleka mwasi na ye ya liboso azamwa na chombe mais papa na ye ko masilika ki wana ezama kama privé na bango na ko beta ngote hein tout à fait parce que bon après tangu nde balonge na Belgique pour Albert Muleka côté akoli na famille royale mais moi c'est na ye moi na Tsombe azaki na ba relation na famille Carter nde bakeleki na États-Unis non aidaki biso mingi na makambo ya kosala ba photocopie ya lettre de 13 au batilaki Mobutu ya 52 pages. Très bientôt, Kangi Kanisimo ko ya motuya aujourd'hui soit osali comparaison ba jeune bazo kansake il faut koya na politique parce que na politique nde misolo ezali mais yo tout jeune oye na politique ba so ko koya biso photocopie est-ce que ça là que moi réticence peut-être que mon ngai na utiliser est-ce que ozaki comptable à l'époque monte que ba jeune lelo bozali sous ko marché na idéologie mon côté na tango bino bobandaki to meka ko sala moi parallélisme place wana
omoni mabe oya ba jeune ya bikolo oyo bakoma kolanda bato ba misala. Tout à fait. Omoni ba eko servir mboka te mais ba ye pozo musala na politique. D'abord ngana kabulaka IDPS na 3 catégories. Oui. Hein? Na kabulaka IDPS na 3 catégories. La catégorie nini na? Première catégorie, les 13 parlementaires. Parmi les 13 parlementaires, bazaki kaka 13. Na yako beta di solo wana komi oyebisinga otuni ngai, me ye moko Kisekedi wa Mulumba. Azako yebisa ngape azako loba na bato 14e fondateur ya IDPS ezalaki Mobutu Sese Seko Kongo no azabanga. Otuna ngai question pourquoi Nkonde Tiene azaki kolobango. Punga moko na tuna ki epe question wana. Omoni première catégorie les 13 parlementaires. Deuxième catégorie bato o bango. Oyo basalaki ke ba convaincre bango bakota na lito wana. Troisième catégorie ongana lobaka o loima kama ba jeune, les gens qui viennent au sein de l'IDPS pour se positionner. Comme bayebaki ke bon, ce que bazaki ba konzi tout ça baki basa tout ça. Donc il y a des gens qui ont suivi batuwana pour que bazo bango na misala. Mais biso tokotaki na IDPS surtout ngai Joseph Sitanso Nizeno tangu mutangu da yikwa atangeli ngai stati alwi biso tokoti kuna na muta Bernard Ngwedi pour le fédéralisme. Donc il faut tout bondi la fédéralisme pour que mboka oyo chaque communauté se retrouver. Chaque communauté a un pouvoir ya ko élire ba kondinaye même na balabala. Comme ça ba konjuana ba kubanga biso. Idéologie wana azaki kote sanga wana pe epesa kinga pe courage pour na kene kokutana na président Kisekedi wa Mulumba ndingi na utaki koloba. Donc nazala ki teke o parce que na jeune na kamatambo on dépa biso omoni c'est comme biso tango toza kusala makambo vita. Tout à fait. Hein? Ngai tango nazala ki kusala makambo vita. D'abord naza kotala intérêt ya équipe, victoire ya équipe. Mbongo ezala te équipe est gagnée. Parce que ce équipe est gagnée te ata mwana muke so bo poli. Bako sekayo. Différence ezana ba jeune na biso nde yango wana. Musala na bango kaka yo kaka. Yo jeune. Aucun ne va pas mutu yo kaka. Olio kota na esika moko pona idéologie na détermination na yo. Bango balanda kaka mbongo. Biso zaki na esprit wana te mama. Bon esprit na biso zaki ya combat Mobutu akende. Et surtout qui Kisekedi azaki na discours mulaïté. Kisekedi wa Mulumba azaki na discours mulaïté. O azaki o convaincre biso tina ba mama na biso. Azako episa bino nini? Ye azako loba kaka boyebisaka ba mama na bino na cité ke po bolia tongo midi pourquoi il faut Mobutu akende. Au bon idéologie wana, ezalaki tellement simple, ezalaki tellement peu beaucoup c'est mais ce que yebisa mama na ngabe na zakuna so tumia akoyebisa okaka omoni so ki Sekedi azaki pouvoir netoliaka na tongo toliaka na midi na poka netoliaka ba omoni eza idéologie. Donc moi je pense que ce que je peux dire je peux vraiment interpeller les jeunes batika makambo ya mbongo tozala ba patriote to servir mboka na biso parce que tozaka eloko moko ezoko sangisa biso za mboka wana. Mais ce que ezali kaka ke non ngai na lana kaka viwana parce que bango bazana mbongo bapesa mbongo grand prêtre trésor grand prêtre mais ce que moi bat au grand prêtre moi bazo na sima bazo bateke grand prêtre wana po akoma wana azana asala ki amona ki passe grand prêtre wana azana batunaye yango monaka ah mais type wana ba nomeye mais bato baza pembeni na ye bazaka ka bato moko o ya kala na kozonga na lisolo wana po bato ba reprocher ngai toi tu n'as fait que admirer Félix tout ça ozo ko soutenir mais oh Félix yo yebite ko bino bato bozala ki pembeni na papa na ye kutatika bino oh. Mais est-ce que biso zaki na pembeni na tata ngana zaki camarade Félix? Qu'est-ce que j'ai donné à Félix? Vous avez quand même milité pour les pays. Mais moi j'ai lutté pour les pays, je n'ai pas lutté pour... Ce que papa n'a eu, azaki pouvoir. A tikinga na kimbanse ke ningi nazali. Et encore là-bas.
takoloba mais Félix azala bato bazalaki ko tambola na ye bazo ko aider na makambo na bango tout ça mais c'est tout à fait normal azala reconnaissant même au mona ka bakozi mususu wana au mona ozana ye parce que tant aux landa grand prêtre wana soka commis quelque part il va servir d'abord les gens qui ont souffert avec lui ça c'est clair et net bato d'abord va souffrir na ye. Très bien, Boutasita. Tolandi ope malamu na banda uta na émission Tosaki numéro à Liboso. Ozali porte-parole ya Nemwanda Nsemi. Tonto eba lien utaki na yo na UDPS et memayo na BDK. Isa le makindengeni. D'abord, vie na lobaki awa Nsemi aza vie na ngai. Aza ndeko na ngai. Mukongo. Andeura Mukongo, ye aza muta Mongolu wala, secteur Mongolu wala, ngana za secteur ya Bazangoyo. Donc bango bazana nord, biso tozana sud. Parce que bango mboko ya mwananse mpona ke na Brazzaville, c'est comme mukolo mususu alekaki na radio, na télévision alobaki tango ba frontière eleki. Mutu oyo rezonaka. Ezaki côté ya ngama Brazzaville. Bongo parti oyo botaka bana, ezali côté ya RDC. Ya Zaïre. Alors, au sala ndenge nini mboka boye ya ndenge za ba mariage ndenge wana ekina ukabona. Alors baka yango ateyaka biso. So kamatina na ateyaki yango. Donc yende mutu atinda ngai na IDPS. Wana parti buru de mayala esala binano te. Tangu makene ko tala ye ayibsinga nonga na ayibsinga na sana IDPS tout ça lobi. Na lion kota na parti wana lobi. Yo kende kuna zalaka kuna pour que tangu to ko créer parti oya biso comme ça oya bongo organiser parti wana donc lien et bandaki ndenge wana ti na bandi ko memela ye ba papier duplicateur et tout ça pour comment ka ba fitika na ye mais c'est comme na lobby kat na lobaki na interview ele kaki 90% bat ba ko loba mais pourquoi yo loba ka ba komba bato pour ba reprocher ngai mais muto soka sali eloko na ye malamu hein muto soka sali eloko na ye ya malamu. Est-ce que vous le ba carton oyo Albert Mouli Kazaki ko somba pona memela mwana nseni ataza mu Kongo te aza ko pesa oyebi ke mama na ko surprendre yo makambo wana mususu na lobi na sidicité mais na yebiso quand même ndenge liaison ezalaki entre ngai na mwana nseni ye mutatina kinga na IDPS mais oyebi ke premier sortie ya IDPS ezaki na Ponk Savuba. Obina na pesa biso ba papier. Oui. Ezanani. Tangu bake na bakor ya Guado. Maman, vous avez le bien. Très bien. Ba fondateur nyonso o bazalaki kuna ba yebisaki Mobutu tolembi pesa biso mbongo na biso tokota na biso na un père na lobaki yango donc un père IDP c'est comment qui une tendance au sein du impère. Yangwana et Memaki, Bakibasa Maliba, Bakoma membre du comité central, Bambouanké membre du comité central, Ngalula membre du comité central. Il fallait baper ça 4. Qui se dit à Boyaki parce que tant que Zongi, Bissot ba jeune to créer direction politique et rénovée de l'UDPS. Ah bon, comme tu créé yango toke ne voyez ça qui se dit parce que même il y a mon président qui se dit alobaki ki alembi na ya ki osala bilanga na ye olanda discours ngote olanda ngote même le président qui se dit après les accords de Guado atikaki UDPS alobi na lembi lokula ba collègue danga nyonso balobi to tika makambo wana ngape na tiki nde yango wana tango biso ba jeune tokende kotala ye et si qu'on a l'obélaki que le 16e compagnon de la révolution est Mama Marthe de Yakiwana. Nanda Kouana, tant que nous avons la réunion. Je crois que tout les 3 ou 4. On sous Bazanano, Omer Kamba Azali, Moula Jazali, professeur Mangala Azali, Muntu Azana Belgique, Mpaya Koufa, Bamusu Bakufa Koufa. Mais Moutaza Gouya Kofumu la porte. Au Munisoki. Coup d'état bolingo ça la coup d'état bato nyonso bazaka réunion wana bakanga kabango je connais une famille tozana makambo wana te mubuta boma bango parce que leki na ye alandaki ye
no yekulu to alanda ki major midama mwa ke no kopesa mbongo na ye ya famille parce que ndeko na bango akufaki mais tango ke kuna comme mbuta zaki très bien organisé bato bazala ki wana bazako tala banani bazoko kota kuna bazani bazoko bima et les deux frères leki na kulutu tata moko mama moko balandana baboma bango c'est comme maman Marthe mukolo wana soki mobutu a décidé que tokanga bato wana elle allait être arrêtée. C'est comme ça dans le baki que Azali 16e membre de la comité de la révolution. Donc elle avait aussi milité. Non, par rapport à bato balubaka oyo makambo bayebite. Le coup la pe oyena kesowana yelinga pe tika na yebisayo. Omoni nos intellectuels batanga ka ba statut. Omoni likamo soki ezali olingo bomelango ba congolais comment yango kaka. Aujourd'hui, beaucoup de gens crient oh non, il y a Zalaki Kaka, moi, il y a président parti, tout ça. Mais au moins, les Congolais, les Congolais, faut tout temps. Règlement intérieur, il y a eu des pèses. Hein? Et le Bimini. Ce qui fondateur a Koufi, nous avons remplacé, moi, c'est naïe. Est-ce que vous avez les gens qui crient tout le temps dans la télévision, mais règlement, bateau, ça la partie na bango. Les 13 parlementaires, na ba o ba kopta, ba kibasa, ba mwankiem, na ba liya ou di konda, tout ça. Bazala ki ba membre de 13, ba ousu bazala ki kopte. Statut ya IDPS maman, na règlement intérieur ya parti et lobby que ceux qui fondateurs à Koufi, moutako remplacé, moi c'est na yé. N'allez lire ça. Parce que tout le monde a qui nous bimaki kalate awa entre Deyo na Augustin tant moi nous ezaki maman Martha sala qui réunion polémique et kota qui vraiment la ville à Kinshasa surtout koloba pona nini maman Martha ko telema koloba est-ce qu'il y a ebi maman il de paix ça zaki kara moi si à partir azaki ko mona mais akoki ko s'impliquer bon côté soki mobali est-ce que mobali azali azaya okufa bungo règlement intérieur à IDP c'est le bini. Bon, il y a des hauts de bateaux qui battent à Kangote. C'est pas de mais politique. Non, je viens. Même politique, il y a un qui explique que nous sur la politique à Bayimboka, Balanda Yango. Ou en attendant Basali, statut na bango, règlement intérieur à parti et lobby que ceux qui fondateurs à Koufi, nous avons remplacé. Moi c'est naïe, moi n'attendais, moi c'est naïe. C'est clair, c'est bien dit, c'est bien décrit. C'est qui écrit dans le règlement intérieur. Donc, ce qui est à qui courage, on a courage, on a courage, ça bateau pour que Moussala ou Mbali naïe à mon les passé, tikali kufa. Et surtout, à un pouvoir, wana. Au moni, nani fondateur Lusang. A utaki kusala dernièrement réunion, awa benga kingana kenekuna. Ngana le est-ce que Bouzala nana, on a bengi si ba fondateur réunion, on a basi na basi ba fondateur a bengi sa ki bango parce que au wana règlement intérieur. Il y a parti et autres essayé pouvoir wana que ceux qui m'oubalent à Koufi m'ont remplacé moi c'est naïe donc jusqu'aux preuves du contraire président qui s'est dit à Koufa donc moi c'est naïe automatiquement azoko remplacé donc lelo azana pouvoir wana ya kusilika na pasi oyo ba fondateur ba monaki que tango azako kangabiso mais maman soko zana mobali azo sala politique ils a passé. Très bien. Toko, sali moi parenthèse, tout le belasso sous ma solo, baimboka, balingi vraiment, balobi, na UDPS au rebelli fédéralisme. Total lien ya combat ya Etienne Tshisekedi, na lien ya combat ya, pardon, na combat ya mon ancien, mais essaye le col na moi ressemblance. Okoki ko expliquer on ndengeni. Soki UDPS bazai ko prôner fédéralisme te. Mon ancien malien gaïb sanga elungo na makambo wana pona yebi ninga za ko réagir na yebi azande ko nangai petit temps wa kufito ko koma wana c'est monsieur Maboko Ene ndenge kaka Tshisekedi nkondo alinga kingai parce que na article 22 la statut ya Bundu ya Mayala bazoko prôner un état fédéral makambo ya lolo abo cartero esalamaki na kisantu ya bako
un état fédéral. Et ça n'a pas qu'il a besoin. On a le qui maman. Au moins, ceux qui nous Congo a banni au chef de président de la République. Pour n'arriver que le président a la Nakanga et puis à la Nangaï. Bateau, parce que vous savez que c'est un Makamouana, zone Bézal, moi je ne suis pas un fédéralisme. D'abord, à côté de la Bango, on a commis des lolistes. C'est comme ça, Bateau Bakoumi se positionner trop pour Nambongo. Pour na conviction, mais pour Nambongo. Article na biso na kata statut ya IDPS je reprends un état fédéral. Biso kutu wana to botamina note abako tamusuzu kibana mike. Cartero basalaki kuna na kisantu. Na ibisaki directeur du cabinet nanga adjoint Atin Loba Dokimawana qui est le secrétaire général de l'Union nationale des chefs coutumiers en RDC. Après ça yoba documentation c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, il avait écrit même dans Roi Baudouin. Congo besoin d'indépendance. Ça lui a coûté la vie. Donc, ce qui fait que idéo vraiment les 13 parlementaires, qui ont un statut un état fédéral. Moi, je suis trop. Vous pensez que pour soulager les difficultés les Congolais banzela ezalité tolobe la transport est difficile parce que banzela ezalité mituka malonga ezalité tokotina ba difficulté d'ordre social et belé sécuritaire également fédéralisme des ali moyens okoki ko limiter ba passion ya ba Congolais pour permettre na mokonzi mboka à travailler normalement au moni ils ont des problèmes à choix. Mais balubina tanga bakomba batute mais bato baza ko finga André Gimbuta na tanga kaye poto yebana ne tribu abi non lui il est comme ça mais bato baza ko sekayawa baza ko loba mombele diamba mais tant André Gimbuta azalaki et le koni ne changer lelo embouteillage comment incapable bakonjo baza wana même pour nous fixer prix à transport. Est-ce que ça il vraiment hier déjà le gouverneur a mis sur liste tarification il y a transport pour la course union, on a un trajet à définir. Est-ce que tu as est-ce qu'ils ont respecté? Est-ce qu'ils ont respecté? Tu sais, tant que président de l'UDPS au Benelux, hein? Entouré par les éminents professeurs, pour nous diriger Batouana, d'abord il faut aller dans tout malamu, poser. Après oyeba oyo lingi soko kumi mokonzi za mokonzi ki bokonzi basakana kana ngote ki bokonzi za camaraderie za lakate mon adjoint azalaki docteur Kaninda même médecin ngai président de l'UDPS au Benelux Muluba mais son ayebisiye mukolo muso abandi koteka ba carte même na komono yango surtout na basi comme biso ba mibali tous de la carte ningo na koko milungula te donc surtout za no mutayi de peste au lieu que niko samba kuna ka tala ufuta ka ba cotisation et comment que non yo moko yebe sika na linaken mais quand un chef et autorité à lobby voilà beko ezaboye quelle est le mesure d'accompagnement au gouverneur Oya Bimisi, Oya accompagné. On a les parenthèses. Ozala qui est un président, il y a eu de peste na Benelux, donc tout y va. Et ça, un combattant, eu de peste, Bundaka, un policier belge à l'époque, c'était quoi? Il y avait un problème, ça qui soulève moi. Il y avait un problème parce que Mobutu a yokanaki na ministre Jangol. Bassa l'a arrêté pour nous interdire président qui se dit à côté de sur la Belgique. Madame, ce qui était surprenant, quand le président qui se dit à Yaki, ça a 6 mois, tout ça qu'on bimanaye partout, à Zaki qu'on kende kotamboula, mais on avait sauté. Maintenant les jours il a rentré pour azonga na moka na ye, ba policier ba kangé ba le yono. Au côté awate.
en entendant avion et Dokozela, en entendant les secrétaires national, les secrétaires, oui, national aux relations extérieures, Omer Kamba, si y a Azaki déjà embarqué pour qu'il ne soit là, ici, le président, tout ça, tout ça. Maintenant, toi, on toque un président qui se dit Toumbe Bim. Ba combattant va se soulever qui? Ba combattant ba ye mabe. Ba banda kala. Ngai moko moni na linya ki na bunda. Mais pourquoi na bunda kite? Ali misanga na kotanga komona ye. Tangu ba Betty Félix makile ebimi. Donc na moni makameza ko yela ngana stade makole bandi ko nalubango na Kikongo majandi kilizaka ma lukula muntu azana nzala. No. Donc l'actuel président de la République aussi a souffert pour le parti. Mais peut-être qu'il y a mais y bleu blanc. Chemise banzela ya bleu blanc. Donc tant on a moni kaka makila wana na lumulika ka veste na ya kamata veste wona. Non, esprit wana stade ye ya makamu ya vita ya bia biso tunako buna na stade no awa mena sikoyo beya yeko zwa veste wana alobi na ngamuta yo soko bundi yo za déjà mokonzi secrétaire général aux relations extérieures atikelo ba responsabilité au sala intérim ultimement ngamuto na responsabilité que Justine Kasavubu c'est moi qui l'a recruté. Na le bino comme yo pesinga ba responsabilité wana mutu bana ko lobeza Justine Kasavubu mwana Kasavubu mwana Kasavubu alors ko bundate yo eloko ko sala lelo aza inspecteur territorial alim sangai parce que ça histoire ça fait partie de l'histoire naïe alobi na ngatala yo soko bundi ba peso mukanate na ba belge comme problème politique yo ke ndiko yibisa tata na ye na ke pas policier wana parce que vieux batiaki ye na kati ya bureau na ngana landi ye kuna na ke ko yibisa ye papa Félix wa utiko soka ba beti ye ngondo awa zoki atalinga le mais est-ce que tu peux dire à ces policiers là si je peux aller voir mon fils policier peut ayuka ki alobi non président il y a pas de problème abi boko oko ken boko to bimina ye wana ayiko tala Félix atima boko na po ya zanko linga lataka ba nano ya malili wana ba jacket wana ngeye zanza atima boko na faute biso mi balé Félix atelemi na kile zoko tanga ba kombata ba tikeli biso place a tourner atali mwana na ye ayibisinga tozonga na bureau na ba 11h30 tozonga na bureau je ba commandant va continuer ko sala mo boulot na bango ko na ba policier ba carnet bango to bimaki na bureau wana na ba 13h ba commandant mususu ba utaki na Paris ko mako voyager ou ba utaki musika bazonga ki na bango ba oyo kaki ya Belgique awo bazaki pe na Luxembourg ba ye ba kikuna na ndako biso to lungaki na président na bureau na 3h ti toke na ndako na ba 23h bango nyonso bakeye donc to tikalaki na président Tshisekedi de minuit ti 5h du matin na 5 na zo ya na silisa sikoyo tango tokome 5h du matin mama Marthe abimi azaki na chambre ya Albetienne pour y aller au bien avec tiens mais si ta moi c'est na ya zozela yekuna eza ba autoroute eza butu tout ça mais makama solo nini oyo bino na yebo solo laka et c'est la kate via tali kaka alobaki kamoko ngamuko sikisingai so na lobby au moni ba congolais so na lobby yango babana ko interpréter yango na ndenge na bango ba bozo luka pouvoir yango comme ko beta ba masolo wana lelo ba ba kozaki proche ya Kondo Etienne Tshisekedi ndenge bato azoloba oui non bazama yele te bato azoloba ningo yo kanisi soki na lenga ki pouvoir ata même régime sortandi na zaki pouvoir te soki lelo na lingi Tshisekedi ya ngai nina ko bimisa mubulu moko grave ko yamanga ata ba ko kanga ba ko beta ngai mais akoluka kaka ndi wana ba stratégie ya Nemwanda Semi yango wana na ko sala mubulu awa
na lobby akozala obligé batinga na kasho na boloko mais finalement to kutana na yeka to ngana kokolo beta masolo te parce qu'il faut na loka pouvoir est-ce que oui ba chef coutumier ba pesinga les amuke donc on a le pouvoir ya ba chef coutumier ah oui nazana ngo 6617 chefs de groupement que je dois faire un apport na yo na développement ya mboka oli ekoya parce que développement ya mboka ce qu'on impliqué ba chef coutumier même na makama fédéralisme mboka oyo ko se développer mama parce que même ce qu'on na outil l'autre débat ya président qui s'est dit na ngunza Carlibon na kanisi na tin la yango mais olanda ngona ngote mais na outil la yango le sokomba tin le ko biloko ebele président qui s'est dit aza ko loba soko to comme na fédéralisme et soko ko sala tout que ba politicien base la peine na population na communauté so kabola ba congolais entre bangote système fédéral. Mais pourquoi parce que l'unitarisme est sangisi ba congolais nyonso c'est un seul peuple. Mais lelo ba communauté belé ne pensez-vous pas que kabola ba culture et ko kabola pe mboka. Omoni soko na bandi ko loba pendenga wana bat ba ko loba yo zaka ka ndengwa no zana ba flatterie. Tozana unitarisme. Makamu bazolo ba bandi ko na biso ba loba est-ce que c'est normal? Est-ce que ça fédéralisme les autres là? Ça les divisions et la ah ça Muluba azonga wewa tout ça en tant que est-ce que tout ça dans système fédéral? Non. Oh bango bazolo bakene ko kabola bato. Est-ce que système ndenge bato bikolo musu yini bikolo musu? Est-ce que tout dans système fédéral? Yo peut déranger kayo en tant que chef coutumier on a une frange de la population ils ont s'attaquer contre Baluba. Ah oui, il y a des fois dans la kapongité surtout biso bato qui permet au monien. Il ne faut pas que généraliser. Lorsque le secrétaire national aux relations extérieures a organisé service comme nommé représentant dans chaque pays, au Merkamba, à Bengalo, bon, maintenant, compagnie, donc ça, la négénie, yo lingi bambokani. Ce qu'on yébani na batu, na bamboka wana, pesanga bakombo wana, tokona bango. Yango wana mama Justine Kasavubu akomaki représentant ya UDPS au Benelux. To yo kyo kolobela combat na yo ozali combattant solo ya na pour militer pour na mboka na biso au laxi cœur na auto zaki jeune au retracer biso ba défi bozaki nango na kati ya UDPS au lobeli pe intégration na yo na BDM au lobeli pe lien ya lutte ya nemondanse mi pe ya Etienne Tshisekedi to lobeli sous apport ya ba chef coutumier tonga to loba sous motuna mususu o etali fonction na ya porte-parole ya nemondanse mi eloko nini oyo ko continuer ko loba au nom ya BDK to ya nemondanse mi en tant que porte-parole, peut directeur et bureau politique. Merci maman. Je crois que avant mon enseignement, à Tikabiso, il y a un programme qui est aligné à Tikabiso. Parce que histoire est histoire. Histoire, mon secret est la carte. Ce que je peux dire, c'est secret. Secret ezalaka na mutu moko soki eza bato mibale ezalaka lisusu secrété mon enseigne ntango azongaki azalaki malade tosalaka programme il fallait que se faire soigner à l'Inde aye koboya bapesi songisongi sokoke kuna baaméricain bakotinda bato baboma yo ozonga na cercueil ntango azongaki maintenant ntango azongi malade vraiment et continuer parce qu'il y a une démarche à Maroc. Maroc, pression il y a des combattants, des fidèles na biso, des makesa balobi pour que ne kunati. Parce que kuna Mobutu akufila kuna, Rwanda pia kene kufila kuna. Alors moya kene kuna ezate yepe kubanga esaliye. Abeninga ya lobi nanga bomuta sitanga na kanisi. Il faut zongela programme kotuna baninga o balia ba yede biso na kene na ende. Pour se faire soigner.
parce que ma collègue bande qui ovimba yi miso to azaki komona so bien malamu te azaki na ba rein tout ça ba na ke kosala démarche na bato to bandaki pa démarche wana po ke nanga ende alobi nanga me mutasita pourquoi okoki ko mesa ba problème na nzoto na yo parce que tango ozalaki na état ya malamu nde lere wana soto akendeki déjà na ende lelo oyo nde état na ye ezonga parce que tango meme ayaki tolobaki na ye atika nano makambo ya politique avandisa d'abord baesprit na ye pour que santé na ye reprendre alingi na ye te bandaki kosala oyo azosala koyamba bato bakende koyemba kuna tusa aloba yebisi ngai kende koyebisa ye biso tokoka kosala badémarche wana te tokoki te asala kaka azongela démarche na ye ya Maroc pour que akende kuna yo mpe kokota makambo wana te ntango moyebisi ndenge wana alobi nanga bo mutasita soki eza ndenge wana clé babengaka fixe omoni bamboka nyonso so olingo telefone yango fixe ezalaka nakotikela yo fixe panga nazokokende na code comme ça soki problème ezali yo moko yebi ndenge na okoki kocontacte ndenge biso mpe tocontactaka baoyo bakenda kuna baboye basimoki mbango ba Jésus-Christ parce que ye azokobenga to Jésus-Christ grand maître okola nga nazokende kuna nayebi te na maladi naza nango mutasita omoni parti oyo ya bunudema yala depuis na créé yango kaka bamanianga bato ya detrishaka yango premier président basangana papa basangana deuxième président Matezolo troisième président natiaki Wampuna Faustin yo muto yo longola tango mayebisi yo na makala na tikilo parti organisé parti olongoli Wampuna otie professeur Wamba de Wamba bon professeur Wamba de Wamba azape manyanga donc basangana manyanga Matezolo manyanga Wampuna manyanga et quatrième président ngai moko malgré olobaki na ngana zongisa Wampuna na lobaki na yona kuzongisa yete ngai moko na kotika la kaka président ti tango na kotika bino c'est ce qui m'avait dit lokola siko na lina tika bino ngai na lingi 5e président ya parti ya Bundama Yala otia José Ngassa Mabika petit-fils ya Joseph Kasavubu ngai na lubina ye eza malamu mais omoni nga moko nazwaki ba problème tout d'un coup nakomaki directeur du bureau politique bamakesa baboyaki yo bamakesa il y a eu des problèmes sérieux mais nga nayebisaki nkaka na bato baza kotala ngai nga me nauti na IDPS école wana eza université bango bakokoka sita te parce que lokola si nazwi pouvoir wana je vais même poser nalongolaka même secrétaire général ya Bundama Yala pe a son âme maître Fula. Est-ce que lelo parti eza nango nasoko ya ye alobaki na ngai parti kokoma na ba problème yango wana po parti tosala tikala kosala mwana yo mutasita tikala kosala ndenge nzenza lando asalaki président Kasavubu azalaki président association na bango ya bayombe mais pour l'intérêt ya ba Congo premier fils ya papa Simoki Mbango papa Charles Kisolokele azalaki membre ya bureau politique ya Bako na Nkanza Daniel bakende komona mbuta nzenzalani balobi na ye nono po unité ezala makasi tokamata Joseph Kasavubu totia ye président ya Bako pour que vraiment les Bakongo bazala soudé parce que bato babosa na ke bayombe
baza na chance na bango Fumukimbangu apesa bango mupepe wana afula bango. Pourquoi? Ça c'est mon enseigne qui me dit. Parce que bana mibale ya Mfumukimbangu mwana ya liboso na mwana ya suka bakene kotanga kuna. Basimbaki bango très bien, basalisaki bango très bien, bayamaki bango très bien. Même moi c'est à liboso ya papa Charles qui solokele kelo azaki moyombe. Tokuta na ba détail wana te metozo kende lumbangu mkomuso tozo ngela dose wana. Yango wana tangu mutasita okotikala. Fo kamata Joseph Nkasa Mabika otiaye président ya Bundu ya Mayala parce que bango tango bakotikala ba désordre ekozala. Il faut mettre quelqu'un au azali naître. Yangwana lobaki na yo na mission na salaki liboso mwana nse mazaki prophète. Malgré au départ il y a des fois moninga na za protestant na magamuso na ndimaka ngote. So na ndimio likamu cela veut dire ngama kuna monia ngona butu. Pongai moko pe na za mwana ngunza. So na monia ngona butu te so ata oyebisi ngai na kusala ka yango te. Ndenga yebisaki na président Malwa la fondation Malwa. Soki Mfumukimbangu apesaki ngai vraiment liberté na kutala yete nena yakite mais tango apesi nga autorisation arabi non kene komona yendango ifoeni parce que radio na ye télévision na ye yango ko sala ke batoba baba na ko comprendre un état fédéral fédéralisme zanini na lobaka ngota mona yaki yango na ndimaki. Alors, tant mon enseigne que il faut mutu oya ko remplacer yé eza la petit-fils ya Joseph Kasavubu. Na kala tangu na tiaki professeur Wamba de Wamba. Tangu azala ki kolinga ko salate. Il m'avait demandé Natia Justine Kasavubu comme président ya Bundu Mayala. C'est elle qui avait refusé parce que ça qui déjà na parti na yé azana raison na yé. Petango amona ki ndenge makambo ezaki kokende aboyaki na ye. Yangwana omoni tangu na kendeki na poto ndenge nini na yako yeba garçon wana Joseph Kasa po bapese komo pele ya Kasavubu parce que Kasavubu nde basilisa ngo ezalaka Nkasa. Nkasa ezalaka yo za mukongote. Nkasa eza nzete moko ya bololo na mboka na biso sokoba so za ndoki ba melisi yo fo kufa yango ba benga Nkasa. Donc yende mwana nsemi alobaki na ngai il faut ça la transition pour que tant pour ya organiser ba élection o ya kolekaleki parce que Bundu dia Mayala ezali kaka ya ba manyanga te tokoki kozala ba taliban te. Azana cousin na ye moko na États-Unis filmé tango na komaki mama pour na défendre dossier ya mwana nsemi na poto na sali point de presse ya landaki yango kaka ndenge ba numéro na bino bimaka wana abengaki nga na 6h du matin alobi mutasita na landi yo très bien mais ngai na kanisi vivo wana na monaki ye na 1991 pe makambo amona aloba na ngai yango na monaka esalamaka yango wana tango na moni que vraiment yo atindi yo na poto pour ya ko sensibiliser batu pour ya ko sensibiliser biso na kosia yo en contact na batu oyo bazali ke lelo soki mwana ntsema komi na pouvoir to salisa mboka wana afutiri nga batike na kenaki na Suisse na kenaki na Allemagne na kenaki na Italie na kenaki même na Maroc. Cousin ya Joseph Kasa wazaka na États-Unis filmé ndekuna na Italie na kutanaki na mundele moko azaki déjà na projet na ye po asali la biso nzela autoroute ya Congo central même chemin de fer gratuitement ndetango na ye
na sala ki programme pas moi nani na sala ki rapport pas mon enseigne mais alinga ki batia ye directeur général ya chemin de fer suite na rapport oyo wana na zwaki na Italie ngalo bina ye non ngana yebisa ki oza la PCA mais yo ozoloba no PCA d'ailleurs oyo batia ki wana za professeur mais akoki na yete tout ça bon ngai en bref ça n'a pas marché maman tango mwana ntime alobi na ngai na tikeli yo fixe na code pour soki oza na problème ocontacte ngai soki baza nango misatu mingi na opesa bango 10 jours baya na numero wana na code naza nango totie parenthèse code wana sita nsoni zenu azotala yo aza na code préfixe d'abord on est mon mathématique. Oui, naza nango je ça. On est secret pour na yo. Vraiment. Totali mboka na biso lelo ekomi na marambo kili nde troba na lingala, marambo bili, guerre ezoko bima, ça ne marche pas, solution ekoko zani na makantina. Il faut au moni tango vita club tout ça qui n'a pas problème. Sérieux. Franco atindi ba membre ya comité na ye kia kwama vientela vie Mariano baye kotala nga na ndako kuna na Kimanzi kalobi président Franco azobenga yo parce que tozwi ba information que vous allez nanga bien très bien vite yezwi ba problème ezotambula te luambo makiada lubiboke lulukilanga mwana wana aya kupesa pe makanisi na ye lero wana nazaki nanu chef coutumier na yebisi ye président soko lingi to gagner match parce que bapesaki bango ba information bato ayimana parce que awa bato basala bato oyo bazalaki bakombo bazalaki soki sita tsonize na bimi na stade bato yimana bazako telema bakena bango bayebi ke tokopola na biso kaka tozaki kaka 3 na yimana ezalaki Pereira na bilima ezalaki Viebo na vite ezalaki sita tsonize ba musupe bazalaki na bango mais chaque likambo leader azanga gate omoni totika kapa entre parenthèses ndinga lubaki nanga bona saluer publicité te mais parce que c'est l'histoire autour d'ingai solution et vous allez négé nini oui pour mboka na biso trop de problèmes pays situation socio-économique ezaka que yo kangezo simbate ba réforme constitutionnelle ba o ya telemi mutu na mutalobi na ndenge na amone na utiko observer na leka na ba na ete kama kamu nyonso na loba après 10 ans 20 ans yango ezo salam au sac prophétie oui oui tokozonga na dossier wana ya église qui mangisi parce que mutu oyo prophète Simon Kimbangu atikela programme wana ya mbuka oyo mutazaki nsumi po bato baye bakayete pour des raisons un jour na ko expliquer yango avant akufa salaka 3 ans na mbeto bolala kolamuka tout ça ti parce que prophète Simon Kimbangu alobaki na yeke makamu na tikeli yo okopesa ngo kaka na mutu oyo ngai na kotidela yo soki mutu wana yete okolandaka nga jamais nde ngape nazaki na nga na poto mokolo mosusu babengi ngai tokutani na ye solution oyo ya mboka oyo ezali na zoni na wana na kosilisa ngo suma parce que bato balobaka nga nalobaka bamakambo na kataka kaka parce que eza télévision oui eza na temps nango donc les gens doivent comprendre oui wana nazo tikila yo kaka biloko oyo ezali ke un jour okokosala émission na ye alobi dire otikaki likambo boye en suspens est ce que oko expliquer yango tout à fait nalobi na Franco boye il faut tosala salaka salaka elingi oloba nini soki boza na problème na kati ya famille il faut bato nyonso basangana balobela likambo wana po esila de quoi dialogue salaka ezaka dialogue nanu te salaka ezalaka boyokani bino na bino boza na problème ezoko simba te tout ça parce que j'étais un peu inquiet
na sisa nano makama vita oyo après likamwana oyo tango vice ministre des affaires coutumières benga kibiso makamo ebimaki kuna ngana zo yeba te soki mboko bato sécurité balana makamo tango ngana zalaki conseiller chargé de mission auprès ya conseil spécial en matière de sécurité ndina convoqué ki bato mibale o balobaki makamo moko kuna na Renoir na tuna ce n'est pas ko kakabango ko tuna bango o bino bolobi e ko sala mane na ko yana nosima na lobi na franco boy ngana zana besoin ya bino nyonso na comité to sangana to sala salaka na ko pesa bino biloko ko somba so to sombi yango comme ça to zana basani misato ya comité ya ba joueur ya biso bato to zaki ko na ko loba en terme clair pour bato balinga en terme wana ya terre à terre bato baza sona le préparateur psychologique balo baza banganga oui je fais ça abi biso pe bato to sala ka biloko pour l'équipe ye gagner faut pe biso nyonso to loba na soki muto moko azwaka moninga ne mabete parce que awa ezali mena intérêt à équipe des enjeux lokola makambo ke ezali Franco alobi na ngai okuta sauf mutu mais biloko nyonso boko senga biso to futa mutu ko yebisa président de la république Mobutu parce que Mobutu azaki vita kilbe atina mbongo na sali liste na PCE to stimu kolo ba président nyonso ya vita basangani mutu na mutu alobi makabo azana yango ba joueur j'ai convaincu ki bonge na parce que Adelar azaki un peu trop compliqué pour asima biloka bato po ye azaki na koko na ye moko waiza makaba vie privée po ba joueur mususu mutu na joueur azaki na bato na ye nga esi bango oyo il faut mutu nyonso afukula maboko na biso bato salaka biloko to sali salaka wana mayo wana to tia wana sani na bisi mayo oyo bokeneka ko sopango na mutu ali boso oyo adirijaki vita pono kenoko tikango na ebisaki bango biloko bako somba basombaki yango peto kendeki wana pona bango siko franco atuninga elwa mo makiari bo vraiment soko to sali yango to ko gagner Kano de Yaoundé ngami oui to ko gagner Kano de Yaoundé parce que ils ont qui match pour tous à la qualifier. Comme il mène à très bon pour entraîneur pour gagner coloniaux comme il fallait un entraînement président qui se dit dans quoi il s'engage n'a pas un rapport de entraînement ils ont ça là donc presque tous les jours j'étais aux entraînements. Et là quand on a cinq qui va président ngana kolinga na bana na to pousse na la to la na ye sikanga na kulala na chambre wana bo avani na alali pe wana pour ngai ba cérémonie ngana ko sala je vais le faire sur lui ah non entraîneur Kalamba ya lobi nanga oh non muni aza en forme te aza wana pe azaki ko beta bien te depuis to somba ke na lubumba sina manzenge ala ko beta so bien te o moni ba rivalité pe ezaki kozanga te toke na match maman moi-même j'étais malheureux na lié na lena tumba pousu ye moka bani ko senga abima na ye azoko ka bale ezoki maye bale ezoko kiba ye entraîneur Kalamba ya lobi na ngai meto bimisa ye kaka tokotsa mungabe te asili sakaka match je prends mes responsabilités je dis je prends mes responsabilités avant kaka itikala ki 6 minutes 6 secondes nakolo nani babenga konini arbitre c'est aligné déjà mouchoir na ye bale kiti pa na biso balingi batia biso tango ezongi na terrain ba jouer vite ba jouer yango bake tuti poto ezongi corner nangana bimi na pêcheur na bisi Kalamba na bisi yebisa mavuba bale wana kaka mavuba mutako akobwaka po mavuba zalaki soka bwaki bale lokola corner siko mavuba ngape na zoluka ya misu na ngaya na ye ekutani na lubi na ye na yebisi na ntela parce que biso toko pousse na pemeni na
nananite na lobi na antere loba na ye abwaka bale kaka esika tumba pusa azali donc mavuba pusa na nsima abwaki bale elandi poto mama image ezali soko kotala na yango misese makasi bayimboka bazososola tolingi okoma penza na lina koma penza wana bale te kaka esika tumba pusa ezali ntango atiboye bina file na lobi na bango nzomo le soir esika nde nzomo le soir ebotama nde na match wana kaona ya Kano de Yaoundé pa bi ye moko tumba pusa do ba jouer nyonso eza même ya Cameroun nyonso baleli donc stade comment que le coup la Léopard de Atibi même bato imana na bilima bazaki contre biso ils se sont mis debout pour ne pas biwa puis à partir de match wana tout me pousse comment que peut kotia bien comment que peut kobeta bien pourquoi na lobi yango au moni soko za na problème benga bato olinga bango bilinga bango te po sikoto na problème ya mboka na biso. Il faut président de la République à comment ta responsabilité. Moi je lui demande à avoir ma responsabilité na ye. Et vacciner. Et la question que d'abord à Sangisi le ténor à va poticier a pris ma responsabilité na chef coutumier. Ton lata est le Rwanda parce que on ne peut pas continuer à être humilié par les Rwandais. Na komba Kagame na linga otanga ngote na tangia encore na ba circonstance parce que dit to sale la cahier publicité le coup la sifflement dit 100 millions d'habitants Rwanda ozaso qui mais non, prenons nos responsabilités et nous allons réunir les chefs coutumiers mutuna mutu oyo akoki kosala oyo akosala pour que Moko ait à la sauver au moment de Yango. Parce que virage autozanango, surtout que le fédéralisme était, comme en Somalie, somalisation et Kosala. Oko comme Yango. Regardez les télévisions. Image Ezali, on peut sur l'occasion, on s'adresser à la chef de l'État. Oui. Autant la caméra en face pour que tu clôtures l'émission. Malobani nous en pour que solution il y a en beaucoup. Azwa solution à benga ba chef coutumier. Dis-nous besoin la clé ya ndenge mwana nsemi atikela nga code. Hein? Na préfixe pour na ko contacter ye. So bato mibale bazali ou bien misatu bien mine na sengi bango baya pour que tu sois solution. D'abord, il y a parti na biso ya bondema yala solution pe ya mboka que ezalinde pona mboka ezana ye moko chef de l'État nazo benga ye olobi na ngana tala ye akolanda yango solution nazo loba ezande na maboko na yo. Je sais ce que ton père m'a dit tango yo zokaki na stade na tikalaki na tata na yo de minuit à 5 h du matin. Bato nyonso bakendeki. Et nous, n'arrivons déjà na conseiller na yemoko, nyonso tata na ya lobaki nanga, je suis en train de le vivre aujourd'hui. Donc surtout ça les côté y compris ngai, cela veut dire que nos assistants sont personnes en danger. Les morts ne sont pas morts. Les morts nous regardent. Mon ancien malobaki nanga on a tikeli yo soko tikeli ko sala ngote pona ko défendre mboka oyo na nani tango ko landa ngai oya ko pesa nga rapport pe na ona zo lobana yo na lobaki ngona kisantu na boyi na kuta na nena nzela parce que lobaki nanga muta sita to lingite tango pino ko landa biso mboka ipanzana bundila fédéralisme tina suka. Mama, okoko bango, batu balinga te mboko oyo kozala un état fédéral. Merci beaucoup, tokomi na suka émission, wanezala ki bongo maloba ya mbuta sita ntsonizeno azali
président de l'Union nationale des chefs coutumiers de la RDC, Azali président de la fondation Site Anthony Zeno, Azali directeur du bureau politique, il y a Bundu Diamayala, parti à feu Nemwandansemi, Azali un combattant de première heure au sein de UDPS Tshisekedi, il a milité depuis sa jeunesse pour que Mbokanabiso soit liberté à solo ba congolais, baye bake, bazali na valeur na bango munene. To bisi bino FM exclusivité, le numéro à l'autre qui a wakasi yom to landi biso za na réaction, porte na biso zali ouverte ko komela biso na page na biso YouTube, Fondation Malou à télévision, beta Rolanda émission à tout moment on partager en pe na baïmoka topé na ba étranger balanda yango malamu to yambaka toujours na tranche au bato ya boanya soko ngova na kiti ya lokumu opesa maloba ya lokumu ya kilo pour la mboka na biso, porte zali ouverte. FM télévision ils toujours wana pour nous conserver bino lolenge bot kolanda bino moko mbuta sita alobeli vinae alobeli ce que la jeunesse doit faire alobeli pe oyo nini mokonzi mboka ko sala azali wana ceux qui bolimbo zoye numéro na zali au bas de l'écran ya FM télévision vous avez côté la biso bon numéro ezali ko s'afficher bobenga biso à tout moment bokozala en contact na ye. Merci beaucoup pour l'attention à bino na émission oyo totomeli bino mokolo malamu pe bonne suite de programme na FM télévision votre chaîne où vous avez toujours proche na bino.